Bima yebo Sandra c'est dans ndeni ya nungu changwana na ne nungu bayo teka ngokwa donc baye na ngo boisiko to changa ngo to yoka kwa kanga po ema nungu ce qui est moi ayepe boy abima ki ayeboy abando yoka ngo place msu ya bungi bomo na yebisi oyo kisinga soni ndenyo boy konzimelanga na miso ya bato yo nalobelaki bolingo miso mikola na kanda fort nasali bilan ya vie nanga ya bacholi ya kofinga ya temps ya mambebele de Congolais boza mabe Congolais za mabe na kanda ya ba président nanga tout naza pina kanda ba Congolais pasepela nde tubina pasepela nde tout ça. Courage, merci mesdames, messieurs. Donc, commission T, excusez-moi, on peut s'accorder un bout de tout balinganga. En tout cas, mutu mota benganga tunanga wana leli. Naleli oyo ezana kati mutema na tana expliquer bien pour comprendre. Atana lobby, donc bo benganga ti ko. Bo benganga ti. Pesi mbote. Mais soy déjà comme on la boy. C'est que na posa bosala on est supposé pour ça. Donc si déjà comme on est la émission boy. Bobanga ma émission nga. Prochaine émission est à Mabé. Na pesu na posa poeza mo aider ngati. Na posa soutien poeza mo te. Nzambo na sambela. Njamba ba khofeline. Aider ngai. Naza jamba ba edanga. Tout na loba na émission de mon encanete ba aventure. Bon. Bat ma conseiller na longola tatouage papa chéri. Bon, je vais le faire. Vraiment nati chemise poeza na longola. Nana posa opesa su poeza mo confiance. Nana posa obeta su sur la poeza mo te. Yo pasie koboya yo pasie kolinga yo pasie Christophe koboya yo pasie dizisi si love le kilote poeza makamba kati si salamu le kilote poeza makamba motema bolingo mbota manaliwa sekele ebinzambe ba famille oh. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. mesdames, messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue et continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et certainement, comme vous avez l'habitude aussi de nous écrire, continuez toujours à les faire comme d'habitude. Nous disons encore une fois de plus merci au sponsor officiel de cette émission, il y a Gianni Sita, Tsongam Putubangamiccio depuis Suisse-Irlande, clin d'œil spécial également à tous les partenaires de cette émission. Nous avons plusieurs partenaires de cette émission, nous avons plusieurs grandes dames de l'Europe également, émission Nabiso, merci na Taboufat Top Model, merci na Malolo, l'orista congolaise, merci aussi na véritablement femme d'affaires chouchou Natati, la clin d'œil spécial à mon vieux Eva Moiri depuis l'Autriche, merci na Yapichu Miezi na Chine, merci na Viodilom en plus exemple à suivre. Je penserai également na bande cognon surtout au Bazalara tout le temps matin midi soir bazo contribuer bazo bundaske musala o weekend et ça la condition ya malamu mingi koleka. Vérité ou réalité dans vos maisons, dans vos boutiques, partout où vous nous suivez mesdames messieurs. Clin d'œil spécial à Lidor Luyeye
qui est derrière la caméra. Nous penserons également à la réalisation de Jordan Panzou, qui est aussi fidèle. Mesdames, Messieurs, nous approchons. Nous allons faire une petite surprise. Je vous avais dit, ces derniers temps, je me suis dit, Nazo Yambana Nukaka, Bandeko Basi Mikolo. Tout en faisant si les Méli Mélo, tout ça, ça peut être de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous allons encore recevoir une dame, Otroyambaye, Awa, Asalape Moussala Nae Mingi. Alors, j'ai le plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir pour vous, en surprise bien sûr, Sandra Lina Baboté, artiste, artiste et chanteuse, artiste danseuse, donc tout le monde est tout seul parce que Mikolo, ceux qui te tiennent micro, ceux qui te tiennent micro, tout le monde la vérité. Et sans pour autant déranger bande konabiso et belé wala narabiso. Vous s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision parce que tout comme nabiso déjà na yambaye na sola parce que là na na on ça la surprise de sola na bango nyonso tout et Baboté ouais ça va bon. Voilà. Ah bonjour Alain bonjour Kalabou mais yo bigarat ermoko ça va très bien habillé hein? Voilà donc merci mais n'habité aucun les membres lamba tu n'es ni yo peux que monde à ça tu dis tiens na déjà monde à ça puis on a là déjà bana bien bada c'est bien là déjà tokos hein t'as bien bigarat boyo msam sala mais ozola toujours la page moi ce que toko maman ngai na papa na ba kufa na 93 batikela ngai lopango te batikela ka 3 leki na ma princesse Roline Louvain batikela na beauté donc beauté pesa mele mutu na sote keba ato sokoli na tono acide pour comment wa Sandra na beauté c'est aux yeux. Merci beaucoup Sandra Lina. Alors mesdames et messieurs, nous allons discuter avec Sandra tout solo un biso lelo comme tu es et lelo toto solo là parce que lelo il fallait qu'il toujours marbe belé oh déjà na isabino que voilà lelo awa il fallait quand même na résidence ya Sandra Lina Baboté to solana et puis quand même ndeni santé marambutu et puis aza na kati ya chômage hein Mikolo sans boulot quand même na bonzambe aza toujours zo tenir Sandra Lina Baboté bonne santé pe bonne makambutu na miano elo Alain santé quand de moni grâce à Dieu Nangola Nzambe toke kana santé bon donc Nangola Nzambe malgré tout mokili ya mabe surtout bande ko somo ba congolais ba mabe makasi donc comme na comme kana ba étranger et non pièce sous confiance ba congolais. Tu vas congolais tu soustais nga bena mikolo ba congolais c'est donc ko montant za moi mke ndala nga sa mindele 14 ans déjà 15 ans déjà ma copain nga bazala ngambe pa ngani ngambo avant papa nga kufina no nande pa maman kufi et pa maman nga kufina no nande papa nga kufina no 93 na kola na koko na kola pe très impoli na kola ga ta bimi na kei dans son noko tuninga yo beti nga koko so popoli liputa donc na kola bongo donc ya moni ke na o sa solution na monde va congolais na kota que et a faux monde. Mais comment vous se plaindre moi trop ba congolais ba nini okuta na problème nini ngo comme ça la kino o inana muninga no congolais ote congolais azamte mamabe congolais yo lingi ba congolais va s'approcher kutu yo sous mibala ba congolais te pourquoi vous se plaindre okuta na problème nini bon on a okuta na trahison fort hein ye minga bolingo mtezong sanga kine so bolingo te mena zonga pe kine te hein mena tikala pika na ba masto ba kima na poto longa misuba bala misuba bota misuba sa va vina ba poto ya open nga tikala bongo po so na tikala pe bongo webika complexe à poto complexe à poto so mda tikala mo ndeta leki mututu avana na kin comprendre nga tikala me bolingo mutezongi sangai so na tali bolingo mutezongi sangai na kin bolingo ba président na ngai bolingo ba président na ngai donc yo ezongi sanga na kin o mona ka o so yo so bat batuninga Sandra pona nini ozonga kini biso bat bino bat bozonga babenga bino bazoba batikala babenga mo bat mayele esa bonka bokona ndenga te ya bolingo
Mais Sandra, est-ce que Toko Yeba, Lelo, en parlant à Bolingo, Nini Oba papé ça comme garantie pour l'homme, pour tous les gens qui ça, parce que tout à l'heure, tu le vois qui est à Bolingo. Moutoubondo mana est président na pometa yo nini pour ça la que nous a convaincu na Bolingo au moment où que non azaï déjà dans titre mon boy azaï déjà na moi si mususu tous ala qui paye au moko pété. Donc pour moi c'est nini no ba azaï que quoi garantie pour ni aux gens na was. Oui, to bina batondo za époque na ba. Batwana époque na ba batwa za pendenge solo na président na. Moi ba danser tout ya Congo, ils a les 7 danseuses premières danseuses anti-makabima na président zanga. Pour le président na TV les kakana balobaka biso ba danseuse na ba mais batika onzima bisote batika ko honorer biso na miso bato te kalo ba peke ngami kolo pe na bana danseuse na ngawana ngabe mkolo na osala pe bona mumina bon na ebite peut-être biso kana jiben piana webi série visa 2000 ebimisi journal webit visa 2000 ebimisi journal batinga bati papa chérie bientôt le mariage muta ko ndima pena ke ya visiona pena tsanga pena mokini mobimba ke andima na pena histoire à table na mbiya belle quoi et répéter pas na comprendre mais oui que quelque part et président va leader déjà au sala et pas na bango tu vas rater pourquoi peut-être ils allaient s'afficher en néon c'est-à-dire que Lelo il est très difficile leader moko andima que non non ça va c'est-à-dire ils a passion là qui est leader andima qui moi danseuse tel moi sinanga apparemment mais nakuzu bino wa basi pena bo pesa plaisir à leader wana c'est-à-dire va leader pena en tout cas on a kuzu bolimo za la makasi mais au vu aussi de tout le monde ils a problème c'est-à-dire pena po bandima va confirmer que wana moi sinanga ils a moi problème ils a pona ni soni ceux qui va confirmer que danseuse za moi si leader wana deux alrani bon na ebité so mona biso soni pour so tal bien na ba orchestre danseuse pas côté ça aya pena babatu ndeti ngabo vraiment na kati ya quartier là na kati ya BCBG donc so na obina donc na ebi déjà que na invité moi divier na nga mystique na ko ba avion ko ba kombote pour yebika ba on marié nga bima na nga ba jeune garçon te nga bima na nga ba on marié mbala batu bima ko na ba on marié mbala batu na bima kana ba tonton ya kafu donc abala na nga bima na ba jeune garçon te na poto wana ndi bazana poto mobimba jeune garçon moi tombo disapina la abimana sandro abimana sandala na sandro nanzimite ngala yi moi ça ba jeune garçon ngala yi moi ça ba tata ba tonton ba tata ba homme responsable oyo ke obimana ye place moi bokebo ba on di mateke yo danseuse ndoko ti place on comprendre bref après nazaki ex moi ça ministre ya Gabon talara chance niveau 400 mondelo kenda ti Gabon moi ça le ministre à Gabon et là boy ça un peu comme ministre ana bolingo kaka bolingo moko boye ya président kaka ya président kaka on a un moi ça ministre ya président kaka ovandi ta msubo boye mbelo kukuna matoi olali buta msubo boye mbelo kukuna matoi Moulali tamsu boba mbelo santé touché na matoi donc o mabaloba boutique na bébé Sandra s'il vous plaît nana yoka ngote histoire ba changer ngote to comme na âge mon boye faut kolobaka ngana zande si ba danser zinyo sauter o ba mona o ngana lobaka ya sa ningo loba boye okotula mibali balinga lisu bongote okotula moi je me fous. Jésus écoute, Nzambe écoute. Kolo mokili, na mona ota adresse nezate, na mona ota bakoko ne bazalate, côté bana bazalate. Etanga mi mutu nso te foka bala, mutu nso te ka fo bota, mon, mutu nso ka fo. Tenga très important na vie na ngana zala bien. Nga moko na zala bien. Pour makamno se zala bien etikani. Donc nga pene loko zongsanga pena o lelo baninga msuba koma ko loba a profiter loba po aya na poto et a pena bolingo e ba président
Oza courage na oloya obimisa mona nini au moment ba ningono ba danseuse ba banga parce que le lot comme na période que comment na système c'est-à-dire so danseuse alinga bibi sa vérité ya oloba kaka eza viol mais yo oleka na émission moko osala le contraire obiso neto violaka ba leader yo ozo kene toujours na sens contraire baninga bi no te baba no harceler biso banda ko violer biso mais yo oleki yo te biso ne kutu ne bon bango hein. Bon, président m'a violé la bisoté. Président m'a violé la bisoté. Président m'a violé la bisoté. On est dans ma casse. Oh. Non, c'est pas non ma casse. Non, ma casse, non, c'est pas non ma casse. On a pas danseuse, bien. On a une vérité. Neti. Master n'a pas de choses qui sont au Canada, ebi. Nene mabaya. Master n'a pas de question à Paris, ebi. Chichina la cra au babou. Nadine Kwendita, Palcha Champagne, Baebi. Mais méga pour faire un conseil ici, tu vas comprendre qu'il y a un bon. Yo c'est pas la non ningona. On va violer les ils arrivent dans un bon. Ils arrivent déjà pour partager des sentiments. Sentiments. Et moi ben sope na ils avaient tout on a dans au senti pe ba ninga msupe jalousie quoi. Donc quand on comprend qu'ils a violé, que tu as c'est pas non. Et après on va danser sur ba pe na ba viété. La danseuse me soupe na nga pena ebi abima pena ba viete ezateke me soupe via c'est pena bon teza pe me soupe via pacha ekate mon via pacha ekate moi pas beta histoire na ezate siko biso na robina bacha bisoka na kitoko bacha bisoka na succès bacha bisoka na ba clip OK présent encore loué alloué film moko bona ta maison mon ndeti au secours et sauvez-moi ba préféré na bango Sandra nana moi mke dans 17 ans ba préféré Sandra ndesi na doléance vient na bogis ba essayer luka film susu habité ngaka centre merci vient na bogis pour pesa nga confiance à beauté quoi ngaka centre papa chez pandi maka centre donc na zana o danseuse ndenge na ba danseuse nyo sauté donc nga na zaka danser ni to danser ba danser musu ba zaka liboke moi zo ba clip liboke danser musu boy pour ba zo ata la tableau et mon kweza moi passe tableau et mon kweza moi passe siko nga zaka danser complet quoi. Donc, si on a un clip présent, chef-ten na quartier latin, chef-ten na 2001, na dirigeant Zénith, na dirigeant Zénith, collègue. Pour na eba obinate, na quartier latin na eba obinate. Na kota pe na chef-ten, baninga ba baluki bo, na baluki bo. Mais kofa baka yi. Pour na mona manaka, na kola manaka, na za po orpheline ebit. Na kola pe na koko, na kola na mama te papa te. To emsu bat ba baloba bo emsu su peut-être so mère na père na za kemsu makamone ngana do loba pete mon donc na kola ndenge na kola ndenge mona bat nyo so ti ba kola ba papa ba kola ba mama na kola ndenge na kutikala kana ba mama lik na mimi pemba na Belgique ba mama lik na Bert na tikala na bango Lina lelo et ça dit que bah danseuse généralement ce qui il y a un problème. Au moins, il faut ça la SOS. Alors, pas de problème. Alors que ceux qui, tout le monde danseuse, bozo travailler, tous en a tendance à rouler la bino. C'est-à-dire que ah oui que bango pena ça va, bon ezo monana. Si on va monter peu bimi boy que nous soit tous en express, ceux qui express tous en car na yo moko, condition moi on monter sur place tous en appartement moko ya bien et ça pousse de gens ba envier yo ba lula o yo zali. Mais bizarrement ceux qui a bobeli et comment mamba SOS. Et puis na SOS on a au moins on a place banda ko bina. Bobeta au présent na kutuna beta ba tour na koma ba SMS na benga alingi ko edenga te. Na benga leader ki ngani atikala ko edenga te. Le tout pas quand même moi vérité. Pourquoi bino ceux qui beaucoup mis un problème, il faut pas s'engager la bino ndembongo. Au moment où vous travaillez dans la carte de l'entreprise, moko s'engeli revenu na bino to mongo o ekota kana, bozo rapé na part na bino pour permettre bino lobby, boy ba ko se prendre peut-être en charge. Problème ils ala rani. Bozo rani mongo te, to ils ala peut-être bino mongo bozo boye ba ko gérer mongo ngo bien te. Bon, les quartier to ba bando futa so pe par mois. Un BCBGP bando futa so pe bien. Bon, on est à nango bandeni eza mutema mutema ya mutu leti biso ne to bina boy to abatuma te na bakini awa to lelaka comprendre to abatuma te na bakini to lela il faut président ba ka soni so sandali na bota o lela o vandi pena bo président o vandi na ndako pena boy peto pena to baninga ba kimanga na poto mon
mais Pétio a décidé à son ngai. Aïba qui un jour à ma bise à madame Menandimina son président dans la boulingwana. On a un excellent président dans son bon. Au milieu, on a comment au camp moi. Ma président à Bissou. Ça l'a passé. Et on a eu mandé mon collinga parce que boy passe. Ça l'a passé. Bah comme ça on a président à Bissou donc. Toi ma président sur notre président on a bina. On a bina ma président à Bissou donc on a été Bissou pour baninga me super bina place en tous. Bah après ba problème là. Nous devons ensemble dans la beauté boy. Na ok là attends. Pour na zonga na bino na ndimana na souffrance ya kin. Na bino na kin. Na nzima mais bino beaucoup mana bino ma présent na comment comprendre beaucoup mana bino ko kumisa bato basala bino mabe. Oh. Beaucoup ma kumisa ko. Mais tu rappelles ngelo mo boye. Toujours, je me rappelle d'un concert, Sandra Lina, Nabaoba. Si je garde une bonne mémoire, Nabaoba. Papa Chéri a promis qu'il faut qu'il y ait des poteaux, mon poteau. Et les lots, et le bailo quoi, il y a un concert, on a tout peut-être Papa Chéri va danser, c'est ça, oh, il pose je crois dédicace mon rôle dans quatre concert. Mais et lorsqu'on a baraté, ti les lots qui n'a pas tout pour nanini. Tu as désobéi Papa Chéri. Ou bien, peut-être qu'il y a qui libanda makambo, peut-être même sur qui pour atteindre la poto. Te papa chéri la kanga poto abiso ki okese ke. Bon, to kende na sai pe to nona bango na bini après en sel sanga jubilé na ngai. Papa chéri atika peka atika pe nono wa diamant oyebi. Mima pe dono wa diamant atika pe nono wa diamant papa chéri. Aisa nga soko kese mbeke. Mais non kese mbeke te. Non, qu'est-ce que je bon. Non, qu'est-ce que non, qu'est-ce que peut voyager. Donc là quand qu'est-ce que on weekende, on a peine en weekende, na bini na salle jubilé. Après ba fanatique na ngai nde ba royer ba cause charge na ngam so na Canada na zana fanatique na Canada, so na États-Unis pour nga mtabatu. Kana na vandi bona zo Western Union. Amtabatu na bokola baleki na oyebi ke ndenga za boye kokola nga wa bokola nga ya koma paralysé bana 2009 ya mwasi ndena za boye chaque jour na kenda sokola kokola mso bana 2009 ti 2019 ele ope kanga mingi za pona kokola nga tala maman wa bokola au monde komo sokola na sokola kokola nga bat ba kamwaka na za tamsuma samswa benga sando za palenga bitena na palente. La na ba rumbe pa biso na dodo ma 32 na on se laver ko ka kutinga pe na laver ko comme sanda na yo sukola koko na ka sa ko sanga mte na sukola koko na za ba qualité mo bomon pa na ngeza mwa kitoko mingi nzambe pa otika ngati magetu bato mokili ba kongola ba ke sanda monde comment suka comment mena drogue. Bat baby qui est né dans le monde de passer en qui sont à servoir dans une difficulté na bomba ratemon dans une difficulté pour na qui c'était mbonga nganga ibotela nga na sambe tunguma sanza kamon chaque jour té nga na zayi mona muke na zo mbongo pe belé mais na charge à famille bislo ba Congo mon tango zui osani ni ozo partager ozo sunga pe na sunga famille ngo monti lelo mutu na ngeza likolo ekokolala te pour battre babonde la pour na ngana zo nazala ka bien pe naza bien le battu est-ce que bat bandimé le on longue pas qui sinzora bana 2018 na décembre le naza chinga na baleki na ngamon so moni nga palais est-ce na ndima esu na ko vanda buna ndako mon na ndima esu te na kolala na ndako mnene bo 3 chambres cuisine 2 balcons naza ba douche na ngata ba nini donc. Mais est-ce que le lot est fort sur toi? Et tu peux fan club ne va swinguer pose penda ou tous peut-être mon quoi leader parce que yo les là quand on leader peut-être un sous leader va canisse là qui yo va payer celui qui est bon garantie en yo toi yo tu pas fan kaka va topé ou na souci na yo va décider va aider bon on a déjà fan na ngebe ba edanga ba tout peut azaki na souci na lungwa et pas ya na ki sinzo wa mon ndenge mabete wana za ya na ngai
pix petite pena mère na mon biso so bana bango bato baba kité asata za yana yo mon yo na ba niveau na pe ba condition na mon kuna pe oyebi bato balo ba ki omela drogue sala boy bon qui s'enjoie mais ça ko drogue ngai c'est qui s'enjoie mais là même pas bière même pas cigarette même pas diamba là où na mena diamba amela cigarette mais ma sangana drogue na simbate po soki na simba ki drogue na niveau mutu na nga oyo mon na iso nga usala président a dégâts na concert nga usala président so nga me pa drogue so nga usala président a dégâts na concert parce que nga tala na vie na na tika na potete pona ba ona zonga pona ba mais biloko mususu comment arranger nga te comprendre ngana mbla bomba te na mincho so na kufina da nga mona kota na seka nga muku poeza moto ba ke kwa sanda zonga na nga ndima sufinga na sufina ba ona kini eza mboka o biso il faut la makasi so makasi na kini to vivre te comprendre bat ba koma mitema mabe bat ba koma préfet bat wa bele muto amona na hôpital te e comme na suka bat ba ngapi na zai kamada sandali na babote ngapi na zai kamada ngapi na zaki vie na ngapi na zaki boy mais na zana ba vie na nga kwa ba diata ba papa na Jonathan tikangate vie na nga kwa José Makelele tikangate vie na nga kwa JP Ramazan tikangate master na nga kwa Trésor Lolo EL atikangate comprendre atikangate na zana ba vie na nga ebele wana na poto. Mais obi que les lots, bah danseuses, et ça le même artiste et musicien, c'est-à-dire ceux qui les lots liwa, n'est tout comment comprendre. Tout le monde qui va leader, n'a pas oué la carte, n'a pas charge, vous ça les lots au moroté. Mais pendant qu'ils battent dans bazar vivant, très souvent toujours kaka toujours bat témoignage à ma baisse, c'est-à-dire que nous na souffra, na banda ko bela, leader atika le ko sungangate, atika le ko pesa ngai lo mo boyete, mais ceux qui m'ont akufi, bazu charge à matanga. Awa yo awa ozo déclarer kaka. Nga so na banome la drogue mais na banoko sala ba désordre na kati ba concert na bon ce qu'on a ba te désordre oyo ko sala eza pona ko revendiquer nini ba droit na yo pona ko revendiquer escroquerie peut-être trop ba la qui ça vis-à-vis na yo ba escroquer peut-être bolingo nengo zoloba awa to nini oyo ko kinni po sala bango désordre parce que zo bina pe souste nga escroquer nga pe na bolingo na bana mzi moi amkete bani bizinga na 17 ans donc ebi na 17 ans na mobali kuta de vierge nga za libanais ebi kota kinate mais tant na kona wana mobali de vierge nga ajini ba 16 ans nga de vierge bana mbali na 14 ans mais njoto na te tozali na so mama a morning asim mama so contrôler nga mon ba 15 ans pena ba 16 ans pena na yo funga mako donc 17 ans tu connais na okota monde de musique comprendre j'ai un tout fraîche comprendre tout fraîche na zana ngape na milé na okola na ndo banga na bala nga mundele poko kola nga mundele mama na nga métis comprendre koko na mundele na samedi na katalo nga na bala nga mundele koko na samedi anda osika nga uta kufana 2017 au sika nga bi ngo bala ka nga na bala ka mundele kwa yo ko ko somo sa mundu abala onde nga na bala mais dans côté musique rêve na nga se bunga comprendre rêve na nga se bunga maman so pétant ngazala vivant tant na kola za ba 9 ans ba 10 ans maman so ando ba ifana za mannequin mais quand maman so akufi avant on a ba pe obina za mannequin ba 15 ans za mannequin ya Sony Alexa en musique ngapena tant na répéter na Sony na galerie La Fleur déjà na ndo mana libanais mon likolo kuna za na salon fadi donc na za nzela na nga ndele comprendre pour un bébé je t'aime toi bébé bon bébé ngape na bébé ngape na bébé au senti que tant le bateau comment ba sanda beauté sila sanda kitoko sila sanda makamunya so ngame so ba yebite ozoloba ozoloba ka bo ba sanda bo sanda bo benga sandra soutenir nga kitoko ezonga mon soutenir nga beauté zonga soutenir nga santé zonga soutenir nga na za stable mais tant bino bo critique nga ba congolais dans sa émission nga bonalo bi vérité bino ko mo finga nga mon boko mo finga ngai na lo balikamba wa msu ya poeza na nga pourtant ba no yembela nga kukuna matoi ta ba yembela nga start toucher matoi bino mozala ite bino mona nga na clip mona nga na concert mon
na sisi na côté na voiture na kei mais maman mususu eza Bana Kimi, Bana Poto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Voilà, merci, nous sommes très très suivis, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de plus à notre sponsor, Yadjani Sitantongan Poutouban Mituri depuis Switzerland. Merci également à cette grande dame, véritablement femme d'affaires, Shuna Tatila Mbotena Eskozolanda Bisso. Sandra Lina, ok, bato ba monyoka place, c'est que ça, bato ba monyoka na concert, ba monyoka na ba clip. Mais ba monyoka au côté na ka mais maramususu eza obanga no te penati que leader yozo se prononcer puis oyibi que no azape na mwasi na epiti oh mais nga déjà tant on a ko to kesa papa chez aza suna moi c'était bato ba ebi ina ne 6 mois ndako moko na face à elle passo chez les Katanga donc bato nyonso ba ebi so kena quand hôtel na tona le kana bat babia nga mère mais comment expliquer que yom tu fan déjà na ngati ndako et comment soutenir à niveau qui au longoti kana ndako au moins quelque part de fois et puis il faut ça l'appeler moi tout côté appeler tout ba peine problème misalani mais eza bolingo société ngana no kanisa en réalité mais eza société eza kana kata hôpital docteur obimana infirmier eza kana kata société donc nani patron obimana secrétaire tant secrétaire le msala alonga po eza ba problème eza kati tant alonga msala bolingisa nini esili po eza ki ya société esili mais lelo eza na mabilo msoetika la net yo par exemple est-ce que moi ta kolonga la batatu ezate parce que pourquoi matina niveau msoso signer komba mutu nzoto no PR mo pesa pe moi genre ben oui bon azana azvanda naye pona ningake mingi avanda naye pona ningake mingi po banana vina ngai na ndo bimana mibala mbala sepesanga kwa yazate mbalo avantanga inane 6 mois na ndako kwa yazate mbala montanga makambo ngo ngana mona mbala mso yazate donc ambali kitoko ça batuti ça tu ngamo na avo chéri ngapa na avo chéri na kuma pe otula pona bolingo papa chéri ko tula pena ne otula nga bato be balinga ba balanga mais oza libre comme oza no libre pourquoi ko balate yo zozaka papa chéri pena baliti oh papa chéri pena baliti peut-être pe zakanga donc pona yo espoir eza makasi oh espoir eza makasi pona longola ba souci makammo pa zala nango souci moko azala nango ponga kuta na terrain vide nga kuta terrain vide palente o na kati orchestre te na kuta na terrain vide on ezali ki na kuti ba charge mo ezana il faut na dégager ponga na vanda nga na muntu ya bilaka mo na bilaka na longola ba charge ngo nga na vanda na mutema papa chéri mais tant que la vie c'est un combat mon bato be ba sepelati yo mona ministère boa moni ata moni ota kofunda ministère boa koloba danseuse boa koloba na koloba e yo senga kiloko ngo komo kende mon ziki zaki isenga ki fana bima palais ngamo pena na bima na ndako papa chéri ngamoko ese papa chéri na ki obina nazuki na ko bina nga pena ngamo na bina yo babingani te yo moko se décide moko pena na se décida inane pona nini ba rapport elekaki jalousie elekaki ba rapport eleki jalousie elekaki ndenge pe bolingo ngoma ndako kende no kene subongo te donc senti que mundu wana ozane msutango ti lobi comprendre lobi na tongo msupe ko mona inane et 5 mois bon mois 1 mois 2 mois moko boy 3 mois mo boy e beba makasi e comme pena ye bato mo bakangi kuna po bayebisa ke Carmon ezue pena tanta msumta ozonga 5 heures c'est oui ça souplesse na mate on force pas la nature via muteza nzambe bolingo na mbotama na liwa mon ya nzambe nemtaebi. Mais est-ce que tu es prête lelo Sandra Lina ce qui mobile à se présenter à le bec que nous on a prêt na ngina zwana bala yo
ofana na ndako est-ce que okoka ndako parce que ça peut fardeau mususu bolingo na nenga libana na kati ya parler pe boya ya mamo mibale kesenia est-ce que vous êtes prêt et puis est-ce que okoka pe ki aussi mbape na libota mobimba ndako mobali obando gérer pe bana bandeko mobali makambo tout ça te ekolo bate na okoka te na okoka nga pe na za boye na bima su na ba présenter comprendre net ko film de banda 2001 na banda 2001 tout à 2002 banda na longwa kakuna ko kenda ko tana ko film de na dimate so 3 fois 4 fois comprendre banda 2002 animate 3 fois 4 fois bana kota BCBG espoir am tout et qui n'a déjà pas papa chéri comprendre na ba na tous les nzera na sani ni na tiki tous les nzera na sani na tiki ngana auto loba makamba vie mopa wawa ke bati ko kosele makamba violent na été violent na été a violent na été bon mutu ndaza na époque na emon mutu akutana na viol ou pas ko film de na ebité so a violent ya wapi ba voyage em stondo voyager ce pe ba banda violer mais ba hôtel pe ba nga bando yoka ba hôtel ba zo yoka ba restaurant ba zo yoka ou bien tango kita na hôtel boyo ganga ta boyo présent to violer ngamon elo monte to sama côté wana ko c'est la vie makamte vie a violate a viola na été mais na ko boya ba rapport ba ninga to ba olo ba mon ce qui ba viola ba nga na zala te mon mais ba danser tout ba yebi que vie a violate mais o akutana na ngose ka kutana na malchance tam souviens pas na kucha whisky ben na ebité mon mais normalement moi la viol les ana na rato ba orchestre c'était ni wera ni jibe ni kofi ni karamapa ni waze quoi ni papa wemba viol les ana ati so viol va ya si to bata biso ba sandro mon et sina loba nesinga na obanga te na loba viol les ana mais viol les ana ati. Aujourd'hui il y a une nouvelle génération, il y a ba danseuse ou ebima to ebimi simana bino. C'est vrai peut-être que musique est basculée, ils appellent époque na bino zala quitté musique et ils ont connaître crise moi makasi. De là ba danseuse mususu ba bimi Sandra. Aux appels tant autant la danseuse et tant autant la bango ba bina. Qu'est-ce que tu te dis? Au CP l'année basa na musalo basa la ratonde. Bon. Ba danseuse à l'élonde ba na malchance pour des monde de ces bébés na kati comprendre. Mambo bine se bebaki monde se bebaki ba président ba ko fula sous ba on teni ba ndo fula biso monde ba comprendre que ba danser se ba na droit comprendre que danser so ko lo ba ko temps ba président ba mona que ba danser so ba ko ko bois kabilo ko mo bo comprendre que monde ba petso ba ile ba na malchance ba fula ba monter en plus époque on pesati ils a rappelé maramanzambe a série moko yeba chanteuse monde série mo yeba danser c'est mo yeba musicien c'est mo yeba mo ba leader ba réuni mais époque on les a sauté mais quand même na féliciter na simana biso tonto bina a petit na ba falon pe ba bina bien mais ba on se ba réuni qui comprendre a petit ba plus de poulet ba falon ba réuni ba mamulu ba mondongo ba réuni petit na mona nchuka c'est souka na tika olinga ba couche de poulet bango wana mon mais na époque yo yé boye bon na ko c'était ba danser vraiment na bi kombola bangote na ba kombola bangote na bi kombola bangote de si danseuse so abina pas fabugas abina kitoko travailler kitoko na sepelana ayap na ba talent na biso mon bande na biso mais malchance ayena moment mon boye on va danser ceci là mageto bundi mais na habité normalement ba kipsa nga kombo neza na ni merveille kombo neza merveille na tout na kutu na mona ya danser ça bina bien azo bunda kombo neza merveille mais chaque fois on a vendu na bato même sur ba vandi bo mo ba hôtel ba danser ba bina na même c'est pas fabugas même c'est pas viens à fali pas viens à faire ba ministère bazali lo ba msuvi et pas na kasera titikala ka mamita zomo ebi masa mso mamita na BCBG tikala ka zambo na Virginie Mazera tu comprends mais va danser comme bazali souti mais na danse est-ce que au qui peut continuer le sous bien yo na danse na fini fin cop oser la peut-être ka voyage à Poto
que ça l'a jubilé et après au Tikanon officiellement. Te voyage pourtant na zela ngote. Osez souvent japotote. Bala kangai na ko tshela on tema te soki ye merci di. Mon. Soki ye merci. Mais na tshela on tema ke bana ko na ménopause. Ke bana ko na ménopause. Koma ke ba. Et donc quoi au tema fufu. Oza moi chasser moi fufu. On na tshanga ngode to kaka Alain ya boye. Mon. Kabila nga $10 mais Alain était. Comprends? Ma fait kaoki. Faut pas pousser les taloka et le makala pesa nini isili. Donc na ko tshela ngomte. Poto ya papa chéri na ko tshela ngomte mati. Na ko tshela ngomte mate po ezal ba musicien na kuna pena bakuta na ba petit na nga pena boy. Vieux. To yoka ki papa chéri ba me masande za pena na musicien mo boy ba asumba mukinza. Pota jibana okete lo bangate. Ba de ba côté là on va mulili. Comprends? Quand ni papa chéri la kanga na concert ba côté là on va mulili, ba tchaye kilo. Ba tchaye kilo même si on a un concert, bo yo na concert en Tcholobit. Vous avez un concert en. Mais problème ils a nini. Comment on a peut-être il y a certains dans ces hommes sous balonga ba qui m'a papa chéri, mais il y a un concert on a sous comment là on va autant avant. Mais yo no zolo ba awa ke on dit ma fidélité mais deux fois sur un concert m sous ma type podium té aux apenacé m sous obina mais tu sens que on dirait yo pena courant zo lekali sous le sous penda problème ezala nini mais quand expliquer na mso yeba ce qui pena yo na papa chéri ezala nini o sala nini ya mabe bon na sala ma bete na sala ma bete bon ngana ibika mabe na sala papa chéri c'est ba kosela biso makambu ngana kaluji go to ke le senga didi kinwa ni mbongo ebiti njoke zara faux maman ezala non ba kosela non faux ezala faux mais papa chéri déjà tcha biso déjà rando tcha biso de musika maintenant moni ke maman ngo eza faux papa chéri so akangisi biso neme moni défaut ya papa chéri eza soki muto yo fundo liboso mon yo deuxième vous attend explication te à ça je te bloque comprendre à ça je te bloque on pena bloquer yo pena donc moi écoute aux un espace te yo a expliquer mais tant na moni ke basanga bloc je te bloque ana na mona ke na vandi un mois ndak deux mois ndak trois mois ndak mon na aussi bien le mon na sali honte elle est kana TV et Hélène Kalema na RTG c'est RTG na Hélène Kalema abisa ndaleka no miso po Hélène Kalema pena pixer nanga mutu ba tu vanda atolia ne lelo Hélène Kalema pixer nanga abisa ndaleka nanu ngana vanda na yo tuka obenga didi no nto bon mais ngai pele koto na mission no ba di non leka no to speaker ma na TV na leka na lela na TV na lela na TV dive didi no mama yoka mawa mon na petit wako c'est vraiment comme na carré na ça niveau didi no na pesanga 4 pesanga na $8,000 ya essence aisanga chaque mois on doit $2,500 chaque mois $2,500 amoni ba prêtre ba bimana on a kini ba prêtre ba bimana oui ba prêtre na tche ba présenter ba prêtre ba bimana on a kina ba obima lelo mtaleki didi no na ati mtaleki didi kinwa na azati par rapport à bola moi ça là asala nga mo tasela bato belé chaque mois $2,500 chaque mois $2,500 va pesa grave 4 c'est bimi finir ça arriver grave 4 il y a de nouveaux modèles à déporter va pesa $8,000 essence chaque mois vous avez $2,500 pour esunga ka olongola souci c'est kana kutuna na la kata na espère oyemba te mon pour nando yemba mabe mungongo mabe na kipa mambo yemba te mageto yemba chudune chibe kono ma wone zaite kwa biso banje mona biso to banda ko sa biso pe succès biso pe bien pour to pesa batu ba okesa biso pe guba yimsa ba danseuse voilà papa chéri mtaba no pena yimsa chudune chibe kono ma mais ya yembela papa didi no nzembo moko maloba kitoko mena yemba ko mabe batu nyonso ba ofinga na internet azana mungongo te mungongo kuna wafinga ngabo mais nzembo wana ya mabe yango ni na lela mbongo
ebele papa di non atala ngongo te atala maloba ona bimisela ye ona lobela ye vie zamta malamu ntamba koto zali vie na mona ote ça fait 10 ans na mona ote mon ça fait 10 ans vie ata 15 ans na tika mona sauter mais vie nzamba pambola koto zama kamno to ekendaka na avant au salaire polati. C'est vrai, il est toujours présent et puis donc le boss Didi qui nous a tout le temps parce que dans mon agenda vient vu sur Henri Matoshima que j'ai salué d'ailleurs en passant mais oui que moi sous na comme cas moi au moins ceux qui na kati ya palette on a mona na autre etinga boy emsomoni nazana Rolls Brian on a moi un garçon il est loup de temps à autre moi je mon amoni maman na bangozo la kisa merci aola kisa nani vidéo né moi na abanosa la émission. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Merci à vous qui nous suivez et tout. Azo imiter ce qu'on a. Bala qui s'est vidéo va filmer, oui quel plaisir. Mais seulement on a mon avis on a déjà zané locaux. Mais bizarrement, ce qui est pas médecin, je crois qu'ils appellent la même chose. Mais jour mon a réponse mon boy, a chanteuse mon boy. Na danseuse mon a CP là dans moté. Bon, peut-être que c'est pas nous la exception que ça là. Parce que les lots nous a voyagé, na retour na yo, ba pesi au rapport que moi na neza boye moyen ti. Danse oyo wapi. Voilà ça na boté. Kasi on a le petit. O botet. Siku yo moi na ba biso akoma robina na niveau kaka neti yo. Kuto leki yo tuna na robina. Mais na minute ti nous a boye déjà qui n'a qui pas leader moko X to Y a combiné ko bina. Réaction aux années au kosepela to au salani. Bon, exact to ngwanga kutu na osepela te mais au keso mwana ozala. Au kese mwana ozala. Po déjà ezaki mwana ke déjà na okese. Da on ozonga ndako. Na yebi vérité ke mwana na ke na okese ko bina. Au kese wana il faut achangata na pavillon 8 na makala. No panza ba doom, no panza ba instrument, no buka ba micro, no buka ba giba synthé, no buka tout. No panza tout don no biloko ngana obebi ça. Et ça ngana ki eta pavillon 8. Oh. Ata pavillon ni ba hotel ata pavillon ba criminel, pavillon ba balado na préféré na kende no panza, pe mwana na ninga ozala na ta no zoe na okoche maman pouvant. Oh. Akomi maman masse. Awi masse pona mo deaza na mvuchima. Ya route sika ngai oyo, leo na okeda, lo de na mo na 83, na okeda âge mon boy. Oyo ke banda 16 ans, 17 ans na bani musique ti carrière na mo mbati leo na rata musique. Pona ko mo yemba na ko tika ngote. Na ko tika ngote, na kola déjà na rata musique donc na zaka na rata musique. Ngana bina mwana ndete azana ata mobala kene joueur mais musique ndeko wana simbate toba ye mukwa yembaka un jour comme leader. OK. Mais na kati ya orchestre ya kati ya Congo na ebite la président so ala taki veste ndenge nini au panzango pe nana aussi na kati veste donc so ka na mbongo ba yo torenga na keli ko liko ba ko bonga na pavillon 8 donc na so président no ça la musique on est comme si so ba esprit mabe quand to ba mketo comprendre to comprendre na lo ba ka de vérité na ko so ma kamte na ba ka vérité mais les lots qui baboté balobi opesa conseil na ba leader par rapport au comportement oyo déplora mingi pa na bango vis-à-vis à ba danseuse vis-à-vis à bato ba travail ka epa na bango nini okoyisa bango pena oya mabe woni keno opena vebotika oyo pena moyente nini okoyisa bon okoyisa na ba leader na ngato a Congo na chaka ba nga bina bango te pour eloko ane leka na orchestre nyonso kaka lo asikiza te bolinga biso ne biso linga bino non bolinga biso ne biso linga bino bopesa biso valeur so po bimana danseuse leka pe TV pe lo baki nga mikono bimana sandali na bote
bopesa biso valeur bino mo ba présent biso tato na podium to la tableau neti ba mitakala biloko ebebisa biso ba réputation bino mo ko ba présent mo kumisa biso na kuzo ba danseuse ba danseuse mais boye ba te ke biso ne première basse na bino en tout cas na ba voyage tant aux ala na bino yo to ke no voyage président okoluwa ndumba na baba la sio hotel mo oluka ndumba yeah okoti na mto azilo kopa fille moi stocké na Rwanda ba zilo rwandaise oyebi pete mon oyeba te mais premier soin za na biso ba danseuse mtako sorti premier soin biso ba danseuse bino besoin assurer nan biso ba danseuse premier soin biso ba danseuse na tout na suka to bimaka ba l'échec pas président batmo ali toli batmo atina te batmo bazanga tina ba président ba on pesa biso valeur te mais lui est-ce que herbo mana ba leader ezala pena bulunga ko forcer tous a pena bulunga normal moi sina mobali leader par exemple so malo ba kitoko leader pe osolana yo bien tous a na on kaka bon oyebi kaka non ko sa les kaka to si ça mama ko sango le kandeni oyo kalisolo te ngana jibe to sala inane 6 mois ndakuma inane 6 mois ndakuma journal ebima bientôt le mariage ye mo alba histoire ba changer ngote donc histoire ba ko changer ngote mobali na nga makasi ya jeté nungu esa mana misu na ngai mo boso ya bima ye bo sanda seda ondeni ya nungu changwana na nungu ba yo teka ngo kwa donc ba ye na ngo bosko to chango to yo kaka kwa kanga po ema nungu ce qui est moi ayepe boy abima ke boy abando kango place msu ya bungi bomo na na epsi oyo kisinga soni ndengo boy konzimelanga na miso ya batoyo nalobelaki bolingo mission nkona na kanda fort nasali bilan ya vinanga ya bacholi ya kofinga ya temps ya mambebele de Congolais boza mabe Congolais za mabe na kanda ya ba président nga tout naza pina kanda ba Congolais basepela nde tubina basepela nde tout ça. Courage, merci mesdames, messieurs. Donc vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, vous continuez à s'abonner encore davantage. Donc Nefsa Vino qui est tous en invité Nabiso, qui est invité surprise. Donc Sandra Lina Baboté, ex-danseuse Papa Chéri, ex-danseuse et le vieux quadre Coraman, donc quartier latin. Alors c'est normal, Marambo et les canons. Donc est-ce que nous m'avons batté, nous continuer cette émission. Excusez-moi. On peut ça quand beauté. Batutu balinganga. En tout cas, mutu mo tabenganga tunanga pwana leli. Pwana leli. Leli oyo ezana kati mutema na tana expliquer bino bo comprendre. Atana lobby donc bo benganga tiko. Bo benganga tse. Na pesi mbote na leki nanga mutema Christelle Chingani de Morila Donia. Ana Chine. Ningaki makasi leki na ngana mwasa mdele a parmi tonga na orine na okuta ba poto wani azai na mwambuke mais lelo muta osimba nga makasi la leki na ngana zamba baksela na pena ba vie o ba yedenga ndeti ba diata bao mais so déjà na komolela boye c'est que na posa bosala on est supposé posa sala. Donc, si déjà nous avons la émission, vous avez ma mission. Prochaine émission est à Mabé. Na pesu na posa poeza mo edengati. Na posa soutien poeza mo te. Nzambo na sambela. Njamba ba khofelin. Edengai. Naza jamba ba edanga. Tout na loba na émission de mon encanete ba aventure. Bon. Bah conseiller un longo la tatouage à Papa Chéri. Bon, je vais le faire.
vraiment na ti chemise poeza na longola na poso pesa su poeza mo confiance na poso beta su sur la poeza monte na poso pe otanga su komba poeza monte na émission eza dernière émission na sala na tangi komba ba président émission ya eza ma ambassadeur ya sika ba projet na nga na osala ma musique na nga pona libala nzambe mto pesa nga libala bino bato mokiti pona bana nzambe mto pesa nga mais réputation tout bo pesa nga na poto kaka na vanda boy bato esinga bi poto mo baba bi kenjo wa mesa ko drogue menana me la drogue te comprendre kaka bino mo ba kongolo bolinga na bota na bala kaka bino mo bobe réputation na nga ka bino mo mutu akoya boy bandi ko benga e butu mo ba misuba ko tabanganga ka po bala telunga nga Tina lelini na leli mambo ebele. Ta msuba ka sasanda et moi j'ai vie na bien teni bien te. Naza petit na kulisa mama sa papa mais na eba ikisite mais bato ba eba ikiso bazali na pembeni pe yanga ba itizanga. Comprendre? Renate mama lopango mama na Vanen, ya Nushka, ya Nunu na kacha poto kuna. Pesi na mimi kamalandwa. Na pesi mbote. Na ba danser tout mbote. Ebi ke bamisubo sepela te na lobabo bamisubo sepela te na posa congolais au balangati na posa congolais au balanga mkolo babena ke sum bala congolais c'est que ngamu ko pena na nzimi congolais en tout cas bino ko wa mabe congolais wa mabe na ligne na ka étranger na pofe na bala ta Brazzaville na bala ta Camerounais na bala ta Nigeria ata Ivoirien congolais bien pour BBC vina ngai congolais nazo pe mibali ya ale mibali baya po babala ngai mibali msuba ko tanga ba ambassade ya no mona ba ko tanga ba ambassade o mona munde penda awazong se passeport chéri fu mundele mo aning sumutu mundele mo nga beta visa me babenga kombe fanga mona na poto na mbona ate nga simba mbongo mona le onda ko munende bo mona onda ko mo eske ba mba futango congolais bo amta bambe bo benga ngaite wa benga ngatu na e na kola na koko na kola très impoli bino ba bebi ke na ngajibe mpia na makasi en tout cas le makamba le na tikma ba jibe tout jibe na tanga su kombo na été donc conseil sur JBT Kofi tout bana 2002 la longue pas nene na ebité son na conseil même pas 2 fois 3 fois na ebité donc makamba ba leader na mi balé botu na ngate donc pepe makamba na bango te eza vie na bango vie na ngeza maboko nzambe merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bandeko linga ba benga contact parce que vous en a studio te ba benga ngati bon mabanga est-ce que au sala nini pour la studio ba benga ngati za pour ça bobenganga na chabina en contact tout ça a besoin de dédicace parce que depuis que Sandra Lina dans studio déjà nzembo na makala mingité kolinga yo pasie koboya yo pasie kolinga yo pasie Christa Saf koboya yo pasie dizisi love le kilote poiza makamba kati sisana mu le kilote poiza makamba motema bolingo mbota manaliwa sekele ebinzambe ba famille sekele ebinzambe mabota sekele ebinzambe libala atabo finga inasila. Merci beaucoup Sandra Lina Baboté. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Tout le plaisir était notre. On avance que Binotou Bozo Kazan Lanabisobo continue à s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Infiniment merci à Lidor Luyeye qui était à la prise de vue. Merci à Jordan Panzou. Merci à véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Merci à Malorista congolaise Malolo. Merci na Bandeko Nyon surtout, le sponsor officiel de cette émission. Il y a Gianni Sita, Tongan Poutou Bangamituri depuis Suisse-Irlande. Merci aussi na Bandeko Nyon surtout. Mon vieux Tigana Zoreta.
Motema maman Gisèle Mozizo maman Sitara na pesio mbote tabu fait top modèle kitoko taille mbongo pe et solil pe changea merci na yo et puis merci na bino surtout au bolana biso mon vieux Dilo Mampuya et Amara Rachel Mosolongo merci na bande écoute bagalois tout bagalaz surtout en tout cas réunion le 8 juin donc on a Paris na Pierre Fitz bozala belé na réunion wana merci na bino surtout c'en est fini pour